Shalom, shalom, peuple de Dieu. To komi lisusu na tango na biso oyo tolobelaka mingi intercession. Toyebi ke mosala na Nzambe aza libanda ya mboka na cadre ya mosala ya évangélisation wana vraiment Nzambe akende ko visiter lisusu ye partout na tournage oyo asali Paris, Germany. Vraiment Nzambe akende ko visiter moumbu na ye le messager proverbe 30:30 pe to pamboli bino bandeko nyonso oyo ya moisson mondiale bandeko nyonso oyo bolandaka Sentinelle TV1 oyo ezali chaîne ya référence. Alors tokolekisa ntango na biso te lelo vendredi ezali mingi tolobelaka na ntina na intercession kobondela. Alors tokolekisa ntango na biso mingi te tokoluka vraiment tokota na kati na losambo mais na mwa exhortation mokie oyo tokoki kosala mpona bandeko nyonso tu boyebi ke na présentation ntango nyonso tu bozalaka na mama Bena. Alors na exhortation mokie oyo tokoki kosala bandeko na ngai boyebi temps oyo tozokende nango Bible eza kolobela biso makambo nyonso e makambo nyonso wana tozomona deja basigne oyo eza ko se présenter basigne nyonso oyo Bible ezolobela biso. Alors mpona vendredi ya lelo mingi vraiment tokoluka tozwa bafardo mikumba ya bafamille na biso ya bana na biso e kopresente yango Nzambe mpo Nzambe ayeba lisusu na koyeba kosala. E ndenge alobi exhortation moke bandeko na biso nyonso oyo bolandaka biso vraiment eloko nakoki kolendisa bino moke ke prière na kati na vie na biso ezali très important. Prière ezali na motu ya munene eza na makambo ebele bakoki kosala oyo ya mabe na butu to na moi po olongango eza kaka na nzela ya prière oyo tolandaka le messager alobelaka biso kolala kolamuka eza habitude te yango wana ozomona ke soki toza kolala toza kolamuka ezali grâce na Nzambe ngolu na Nzambe. Alors reconnaissance oyo biso tokoki kosala ezali ntango nyonso tu kokumisaka Nzambe kopesa ye merci e kosala pe lisusu part mosusu ya munene oyo esengeli biso moko toyeba kobondela mpona baninga mosusu mpona kobondela mpona baproblème na biso bafamille na biso eza na baréalité ebele. Soki tolobi tokota na kati na bafamille na famille eza na baproblème, mboka eza na baproblème, société eza na baproblème. Alors po toyeba kodécharge baproblème wana tokoma pepele ezala kaka na nzela ya losambo. Yango but principal ya prière c'est pour que le monde soit sauvé. Yango sengi na biso toyeba but principal ya prière to bondelaka mpona nini. Prière but nango principal en général ezali nini. Alors but principal de la prière c'est pour que le monde soit sauvé, y compris aussi les âmes perdues. Donc y compris bandeko baza ya kobunga ba oyo pe bakoma ba rétrograde ba yebaki Nzambe bazongi sima mais na nzela na prière ngana yo tokoki kobikisa bango tokoki sauver bango bazonga lisusu na nzela. Yango wana bino bandeko nyonso oyo bozali kolanda biso okoki kozwa chapitre oyo Matthieu chapitre 9 verset 37. Alors wana Yesu vraiment aza kolobela biso na nzela na Matthieu esengeli na biso toyeba komanyula ngo Bible elobi ke alors il dit à ses disciples wana Yesu tazoyebisa ba disciples na ye. Alors il dit à ses disciples la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc alobi bilanga na Nzambe eza munene mais esengeli na biso toyeba ko bondela ke kolo bilanga ayeba kotinda lisusu basali na kati na elanga na ye. Ndenge moko ndeko nanga papa mama elenge oyo zolanda vraiment ngongo ya intercession losambo eza na esika munene na vie ya mutu. Tala même Nzambe ye moko aza capable pe asala parce que aza Nzambe aza le tout puissant. Mais tango azalaki na bayekoli na ye alobi bilanga na kolo eza munene sengeli na biso to bondela afin que nkolo ayeba kotinda basali na kati na elanga na ye. Yango moni eza na makambo mosusu oyo ekomaka na vie na biso na bandeko na biso ezosenga ke biso foto sala part
ya responsabilité ya kobondela ya kointercéder parce que soko bondeli te okoki mpe komona yango te. Donc wana ezali lokola makoki oyo nzambe apesi biso mpo amona mpe ke biso mpe toza capable. Alors ntango oyo ozali kobondela kointercéder ke kola tinda bilanga na ye kroa ndima ke oyo ezoloba wana nkolo akosala yango mpe akokokisa yango parce que ezali etindami na ye. Alors nakolekisa ntango te esika yo ozali zwa position oyo ya malamu oyo yo okoki kobondela ngonga to ngonga. Bandeko tozoyoka batémoignage ebele na nzela baintercession oyo ndenge ezosala bandeko ebele. Bamosusu babandeki kolala bapongi te, bazosala bakoshema, bazomona bandoto ya mabe, mais na nzela intercession oyo na Sentinelle TV ezokotelemisa bango. Ndenge le messager alobaki tozwi musala moko oyo ba église ebebisi bato ebele na banzela ya misala ya molili, mais Sentinelle TV ekomi koya mpona koréparer. Donc réparation ezosalama mingi na vie ya bato. Oyo kaka nakendeki église oyo bana nanga babebisi bango, oyo akushaki na mama akushe lisusu namu do makambo ebele. Mais biso toza ennemi na biso ezali diable et Sentinelle TV na nzela ya mosali na ye Proverbe 30:30 tozoya mpona koréparer bafamille oyo eza blessé oyo eza détruit makambo ebele. Alors tokolekisa ngonga te tokota ngana yo na losambo nzambe akozwa lokumu. Ozali Nzambe, Alléluia, ozali Nzambe papa, yoko chikala Nzambe, Nzambe, Alléluia, ozali Nzambe nanga, yoko chikala Nzambe, ozali Nzambe nanga, papa malamu, ozali Nzambe yaya, yoko chikala Nzambe, ozali Nzambe, Alléluia, ozali Nzambe yaya okoti kalanza ozali Nzambe nanga ozali Nzambe na Kongo ozali Nzambe yaya okoti kalanza ozali Nzambe haleluya ozali Nzambe yaya okoti kalanza ozali Nzambe ba mama ozali Nzambe ba papa ozali Nzambe yaya yokobo mwana kate Nzambe haleluya ozali Nzambe yaya okotikala ozokina kanisi nyonso yosalela kinga ozali Nzambe yaya okotikala Nzambe ozali Nzambe haleluya ozali Nzambe yaya yokotikala oyo nde Nzambe na Kongo yonde Nzambe bikamwa ozali Nzambe yaya okotikala Nzambe Nzambe haleluya ozali Nzambe yaya okotikala Nzambe oyo nde Nzambe bikamwa yozali Nzambe na diaspora ozali Nzambe yaya okobongwa na tate Nzambe haleluya ozali Nzambe yaya okotikala Nzambe aza Nzambe oyo abongwa na kate aza Nzambe na Afrique azali Nzambe na diaspora tokoko pesa Nzambe wana merci tokoko tombola kombo na e tokoko talisa eke aza malamu. Prions l'Éternel sika yo swami, prions l'Éternel, alléluia. Nzambe totomboli mingongo na biso lolenge toti koyemba ke ozali Nzambe yawe okotikala Nzambe toza leloko ya kopesa yo te reconnaissance na biso ezali kaka to netola yo to gumba mela yo to eleve yo to kumisa yo parce que yo lobi yambo biso to banda ko sambela Nzambe yo yebaki mitema na biso pe yambo biso to silisa yawe yo yanolaki biso yango tozali kosa part na biso ya responsabilité Nzambe oyo etindami na yo yo lobi biso to sala oh yango to pamboli Nzambe na bomoyo na bandeko nyonso o bazwami na nord na sud na est Nzambe tikete ozwa lokumu oyo biso nyonso tout ozongi na sena makolo na yo pona konetola yo Jésus pona kokumisa yo o Yawe o nkolo to pamboli yo Nzambe to netoli yo zwa na yo lokumu pambola mana yo parce que oza Nzambe malamu. Alléluia. Bien aimé to ko bondela Bible yebisi biso ke esengeli na biso tozala sembo liboso na Nzambe afin que le sambo na biso ezala solo ya parfait liboso na ye. Si y a quelque chose ezali ko reprocher yo soki libunga moko boyo moni ko sali peut-être o sambela auti ko
swa na yebisa nzambe alimbisa yo eloko nini okoki komona ke eza kotia culpabilité kati na oke nzambe akoki koyoka yango losambo na ote kende koyebisa nzambe alimbisa pe tokota na kati na barekete. Alleluya. Yawe ngana bandeko na nga nyonso na chaîne oyo toke kobondela epai na yo soki eza na ba quelque chose ezali koreproche mitema na biso soki ezali na quelque chose oyo ezali kotia culpabilité toza batu oyo minoko ezali koloba ebele parce que lobe que celui qui parle beaucoup commet aussi beaucoup de péchés. Oh nzambe miso ntango mosusu kosumuka na makambo ebele yango na ngongo oyo biso tosengi mawa na yo bolimbisi na yo nkolo oyeba kokita likolo na moko afin que losambo na biso nzambe na butu na lelo ekende kozala solo ya parfait pai na yo ezwa biyano. Oh nzambe topamboli yo Yesu Masia parce que ozali nzambe na compassion ozali nzambe na mawa ozali nzambe alleluya oyo bongo na kati nkolo topamboli yo Yesu pour na compassion na yo na vie ya moko na moko. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimé tokeli susu ko bondela tobeli makila na Yesu eba ko purifier biso bandako na biso belela makila inonde ndako na yo inonde ba penser na yo purifier biso pendant ce temps intercession. Prions. Alléluia. Nzambe na ebe keli lobano elobi ils ont vécu à cause du sang balonga ki na nzela na makila wana biso tobeleli yango nzambe ekita na tina na bomoi na biso eba ko purifier biso corps âme esprit tobeleli makila na yo sopana na bandako na biso makila na yo tous les quatre coins o nzambe makila belela makila inonde ndako na yo poete makila na Yesu tango eyaka deracinaka oyo nyonso ezali ya diable. Prions, demandons le sang de l'agneau. Alléluia. Jésus tobeleli makila na yo makila na elonga makila oyo liberaka makila oyo esalaka ya minene ya kokamwa tobeleli makila wana nzambe eba kokita na bomoi na biso eba kopirifier esopana na bandako na biso déraciner oyo nyonso koyoka semence ya diable tous les quatre coins ya ndako na ngai nzambe nazali kosopa makila na beleli makila na yo inonde ndako na ngai tous les quatre coins au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Alléluia. Ya onde ko nanga kende ko adorer elongo nanga. Kende ko yemba elongo nanga parce que nzamba za nzambe o ya manifesta kana adoration pe louange. Nzambe malamu. Nzambe malamu. Nzambe malamu 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 nzambe malamu nzambe malamu oh malamu 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 Yesu bolingo Yesu bolingo Yesu bolingo bolingo mingi bolingo Yesu bolingo Yesu bolingo papa oh bolingo 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 oh bolingo na yo etondinga motema yango na yebiko yemba oza bolingo 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 na yemba yo na ndenge nini Yesu oza bolingo oza bolingo 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 Yesu bolingo Yesu bolingo oh bolingo 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 oh bolingo na yo etondinga motema yango na biniko bina eza bolingo 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 Yesu oh Yesu bolingo 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 aza bolingo na yo aza bolingo bolingo na ye amonisaka ngo tango tolalaka tango tolamukaka bolingo na ye eza ba situation mosusu asalela biso makambo tokoki kobosana yango te bolingo na ye yango nde ezopouse biso tokangama na ye mpe tosalela ye tokende mokili mobimba tose sacrifier bolingo na ye oh Jésus yango tombola mongongo na yo kende kotalisa ye ke bolingo no na bomoi na nga yango nazali kobondela nzambe na ntina ya libota na nga na ntina
na bana nanga parce que toza na bana oyo toboti pe bauti Afrique baza bana ebele bakoti na bambeli bana ebele tala bana ba India bazokende bazokoma ba docteur bazokende bazokoma ba licence mais communauté na biso congolais to pe congolaise communauté na biso bana na biso baza kaka na sima bana na biso baza kaka na bana na kobota bana na biso baza kaka na ba désordre yango yo kende yo zolanda Sentinelle TV na intercession oyo kende siko kolela bolingo na Nzambe ekita likolo na bana na yo ekita likolo na bana na biso na communauté na biso congolais kende ko prier alléluia Nzambe na ngai bolingo nonde yango nga nakangamaka bolingo nonde yango etindikaka ngai nkolo nasalela yo makambo oyo osalela nga nkolo yango nde epusaka ngai na mipesa makambo oyo osala na vi na nga yango nde etindikaka ngai nayeba kobondela o yawe yango naye kobondela mpo na communauté na biso yawe tala bana ya baindien Nzambe bazali kobima badokter baza kobima bato minene me na communauté na biso bana bazosukaka na kobota bana bazosukaka na bambeli bana bazosukaka na badésordre oh yawe bana bazo ba français kitoko bana bazo ba anglais kitoko menkolo ba vie ya bana ekomi limité bazo kende musika te baza ko perséter yango so toyo ko présenter yo communauté na biso toyo ko présenter yo bana na biso tika mawana yo ekita likolo na ba oya yo bana basimbi bambeli kutana na bango bana oyo balingi bibota bota Nzambe kutana na bango talisa bango kesenge na bango ba percer pour na futur na bango oh Nzambe toyebe ke jeunesse ezali futur ya lobby Nzambe na bomoi Nzambe na bikamwa tosengi mawa na yo tosengi miséricorde na yo ekita na communauté na biso ya bato mangala communauté nkolo ya bato ya français onkolo ya ba africain mimonisa Nzambe na bomoi mimonisa yawe afin que tango baboti bakomona gloire tango bakomona bana baza kobonga baza ko changer nkolo bakokumisa yo lisusu parce que lobi bana bazali ni bénédiction mais zali na ba famille ebele baza kolela bana bakomi lokola malédiction bana bakomi insupportable bana bakomi impossible oh Nzambe naebe koza Nzambe kende ko kita na ba famille baza kolela pona bana kende ko kita na ba famille bazali koluka yo pona ba famille komi détruit et komi séparé na ba problème oh Nzambe na bomo Nzambe oyo kaka osalaka Nzambe na bomo Alléluia. Maman tokesu koko bondela. Ndenge na pesa ki au verset na Matthieu chapitre 9 verset 37. Yesu ayebisi badi bayeko na bibo bondela po telangiza munene. Nzambe ba kotinda basai na ya solo ndeko na mwasi mama papa siko zali. Eza na ndeko moko quelque part zo souffrir. Peut-être na nzela na yondo ko kende ko sauver. Mais jusqu'à présent, vous comprenez que vous avez kolala. Peut-être dans l'hôpital, dans la prison, na zinga zako souffri. Peut-être yon nezamba ko côté les misayo. Yango na biso Sentinelle TV, pe balandinyo sur la Sentinelle TV, to ke ko bon de la fait que Nzambe asopa basai na atele misa génération ya sika. Oyo ba ko mema moto na Paris, na Angleterre, na Congo, na wapi Nzamba tele misa génération ya moto. Oyo ba ko mema réveil. Oyo ba ko kotia moto epela etele batelemisa ba oyo nyonso bakoma ba rétrograde. Prions l'Éternel. Alléluia. Nzambe langano za munene basali baza mukie yango biso toyo ko bondela Nzambe telemisa génération ya sika génération oyo bakomona ba obstacle te génération ya compassion génération ya amour o bakoya pona ko sauver monde o bakoya ko sauver o bakoya pona ko sauver ba âme perdue o Nzambe na Congo na diaspora na Paris na Angleterre na Amérique na Canada wape pai na diaspora Nzambe tobeleli yo telemisa basi telemisa mibali telemisa bana génération oyo bako se sacrifier oyo bako tala ba bien matériel te mais bako tala souci ya ba âme po yo lobi ke lo lezali li felo ezali Nzambe koto to uti eza mosika koto to zo kende komi pembeni yango Nzambe kitisa nguya na yo kitisa moto na yo esopana kati na babilenge po yo lobi ke moli
molimo no kokita likolo na bilenge basi pe mibali bakotelema po basakola sango malamu no pona ko sauver ba âme perdue. Nzambe liloba wana ekokisama na ngongo parce que ngongo tokomi ngonga ya mbulungana, ngonga ya confusion. Oyo monde de ténèbres se koti na kati église. Oyo basase bakoti na kati église pona ko détruire, pona ko dévorer. Mais nkolo yo sala parce que yolobi, il y aura une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Ngongo to mona différence na yo. Nzambe so pas différence na yo. Oh Jésus, tu es merveilleux. Yahweh to pambolio, oza fidèle. Maman nangai, to tomboli susu mingongo na biso. To ko bondela pona mosai na Nzambe messager proverbe 30. Nzamba tondi se na nguya. Nzamba tondi se na onction. Ke bisika nyonso ya zoleka. Peuple na Nzambe bazwa solution. Soko yebi pe mosai na Nzambe, oyo soi na Nzambe kati na solo bondela pona ye. Et puis to okende suko bondela pona apôtre yoko. Nzamba kutana na motema na ye. Afungola motema na ye. Alongola incrédulité kati na ye. Nzamba kutana na ye. Pe Nzamba sala lisuka dinata iseka Nzambe. Pe abongwama atalisa ke ye Nzambe nde mutakela likolo na se. Toke ko bondela nyonso Nzamba kotia na munoko na yo. Bondela pona apôtre yoko. Pe bondela pona basai na Nzambe oyo obazo sai na Nzambe kati na solo na oyo diable sombi bango avec Nzambe ye moko azwa contrôle po ya lobaki botika matiti ya mabena malamu ekozala esika monga moko na yebi na kopunzola yango. Nzambe akokisa liloba wana. Prions pour l'Éternel. Alléluia. Nzambe to ye lisusu liboso na yo. To pusani liboso na kiti na bokonzi na yo. To tiki messager. Po tezani na nzela na ye azali canal. Oyo utiliser chaîne oyo Sentinelle TV et comme référence po bato ebele ba bika, po bato ebele ba sikolam. Nzambe na ngai. Tondisa mombu no na nguya. Longola nyonso ya déséquilibre. Oyo ko uta na nord, na sud na est, po na ko déséquilibrer. Na musalo azo sala, na restauration. Oyo azo kotsa na ba famille, na ba vie ya bato. Nzambe onction na yo etambola na mombu na yo. Gloire na yo, puissance na yo etambola na mombu na yo. Peto chiki basai na Nzambe nyonso monde entier. Na bonne sanité mon père spirituel, général Sonic Afuta Nzambe. Tikete gloire na yo, tikete mawa na yo. Ekita isusu na kati na bomo na ye. Tala be ba bien fait oya sala pona o Nzambe. Tikete grâce na yo, miséricorde na yo elanda ye bisika ya zali. Pe basali ebele oyo bazo sala kati na solo. Yo yebi bango oyo biso to yebi te. Nzambe kende ko visiter bango. Pe oyo nyonso ba yene évangile pona ko détruire, pona ko bebisa. Nkolo ndenge moko lobaki mabena malamu matiti ya mabena malamu. Eza esika moko yo moko punzo oyebi ndeko ko punzola ngo. Biso to yeko bondela. Ngongo ekomi ngonga ya ko punzola. Ko bimisa misala nyonso ya bao ba koti na évangile pona ko détruire. Bimisa misala na bango. Pe kutana na mitema na bango. Longola ya incrédulité. Na yebeke babenga ko le tout puissant. Oza le tout puissant. Pour mitema ya bato eza maboko na yo. Soko yo simba mutu ako conseiller azate. Kende ko simba motema ya apôtre yoko. Longola ya incrédulité Nzambe. To présenter yo liboso na yo. Nzambe kutana na bomoni na ye. Talise ke yondo za Nzambe. Yondo zanga conseiller. Yondo vie ya mutu kufa. Vie eza na maboko na yo. Yondo desida kapona vie ya bato. Yawe mimonisa. Pena basali nyonso. Obazali ko yiba. Obazali ko détruire. Kutana na bango Nzambe. Oza fidèle. Alléluia. Jésus. Oh, tu es fidèle. Oza fidèle. Oza fidèle. Alléluia. Bien-aimé, to bondeli pour la chaîne au Sentinelle TV. Nzambe atinda bato ebele bakota na kata ya chaîne po ete ezali chaîne ezali komema vie. Eza na ba chaîne ebele ezomema kufa ba mitaka makambo ebele mais oyo ezomema vie. Nzambe atinda ba brebis na ye bakota na kata site oyo. Pe totiki moisson mondial na Paris, eza na ana UK, eza kokende ekende Paris, Germany, partout. Nyonso na ka souci ya sali ya bato. Nzambe azwa contrôle ya vision oyo moisson mondial. Prions, alléluia. Nzambe te présenter aux vision ya moisson mondial partout na UK, na Paris, na Germany, na Belgium. Nzambe wape pai kolo zwa contrôle nango. Mokili mobimbeza ya yo. Nyonso eza na maboko na yo. Zwa contrôle nango Nzambe. Oza fidèle, okotika la fidèle. To pamboli Nzambe. Alléluia. Toke wokumisa Nzambe na pesa et merci pour ta yoki biso o biso to lobité aza capable pour na koba kokokisa ngo. Prions l'Éternel. Alléluia. Nzambe to komi na suka o biso to lobité nkolo aza capable pour na koba kokokisa ngo. Nkolo bande ko langa nyonso tu oyo to landi intercession pe to bondi na bango elongo visiter ndako ya moko na moko pe to bosa ite mama oyo aza kopesa mbongo na ye en secret
comme partenaire nkolo mpona kosoutenir batransport babillet ya moumbu na nzambe visiter mama oyo multiplier misolo na ye babie na ye fois 1000 fois 100 afuluka kende liboso soki asalaka babusiness nzambe babusiness na ye ese multiplier oyo nzambe na bomo baoyo nyonso mpe baza komikaba mpona partenariat mpona koluka meme basali bao baobimisa bambongo mpona kolue basali mpo ete peuple na yo basanganaka bazala sauve nkolo kanisela bango ndako moko na moko elandi intercession oyo visite bango longola baoyo baza kokangama bitumba na butu nango ebundela biso nzambe yolobi bakoya nzela moko bakopana nzela sambo baoyo nyonso bakotelema mpona kobundisa biso nzambe bakoya nzela moko bapanza na nzela sambo au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus parce que tu es fidèle. Merci.